entrée parlementaire. Entrée parlementaire, voilà, et dans la banque, les délais pour le niveau famille. Oyebi yango bien. Koloyo bazole kisa candidature ya malonda. Balpesaka ordre du jour te. Mais na suka na balekisaka ordre du jour wana et puis babotaki malonda balekisaki ye. Yango tolobi boye. Lokola ezali l'entrée parlementaire. Tokotikela bango te. Ikolobi biso nyonso tozozala wana. Voilà pourquoi parce que tu kanisaki que baza ba partenaire yango liboso totikaka bango mais cette fois-ci tu comprends que baza ba partenaire na biso te baza ba anniversaire na biso alors lokola baza ba anniversaire na biso biso mpe tokolakisa bango soit bango soit biso mais tokolakisa bango ke biso toza véritable idps tozali véritable tokolakisa bango ke baseta ya komba oyo tozalaki na media te tozalaki na mbongo te tozalaki na eloko moko te ya valeur oyo tokokai kotela motema tozalaki kaka na kondima na biso po tolobaki ke idps akosala nini akolonga me bongo lelo tosi tolongi lelo toza na pouvoir na maboko na biso boni bango bakontinue kointimide biso mikolo moko te bakokontinue kointimidaka kombata moko ya idps kombata ya idps komitika te baintimide yo po eza na maboko na biso ezali mpona motema mawa ya président de la république nomoni bazokonsidere kovivre ti lelo mais soki ezalaki bongo te me baza na makala mais tolaki bango tolobi ke tokondima te bakontinue kosakana na biso ti wapi lokola président aza motema malamu wana etali ye na motema malamu biso toza bakombata babalaka bakoyu te me tosalaka nde politike na politike camarade ezalaka eza nde intere mais lokola bango bazokoniaka intere na biso tolakisi bango topesi bango na malembe balingi te mais cette fois-ci tosalisa bango soki tokokabwana tosala nini lobi
te soki bango bazosala biloko na bango ya nyamu babengaka biso te alingaka te biso tozala mais ntango biso mpe tozosala ya biso mpe politike oyo wana totema nini wana yango tolobi boye na uzwekisa osalia jusqu'au nasala uzwekisa ndenge tolobi kaka basalite boyenge abenike bakonage parce que toza déterminé oyo koya esala nini alobaki mpe na yo te na wana Bon, juste merci pour la question posée. Et donc vraiment ça là, on a pas si on recruté un comportement de la politicien congolais. Je pense que les 30 jours passés, le Nzambo a fait une déclaration qui 60 ans ils ont année à avancement. Ils ont comme ce beau timon on a peu sur Bakoko pour avancer ma vision, tout ça allait passer. À l'époque, la régie passée, on va finir. On doit chanter ce que nous avons plusieurs fois dans les médias. On va finir n'importe quoi pour ne pas nabiso. Maintenant, les lobbies sont toujours finir, toujours loba, ils ont dérangé bango. Ça veut dire pour vous dire que ma bête au salaire à la moukili et suite à ma bête. On peut salaire à bolam, à boka toujours bolam. Bango ba sala pour notre secrétaire, sur côté des réseaux sociaux. Partout finama, à tout finama pour n'importe partout. Ba faire des secrétaires on mais nous avons vu ce lobby, pas de conflit de lobby caca. On est juré. À bien porter ce plainte. En 14 de plainte, c'est notre justice. On a peine à vous tout là. Parce que le pouvoir et la président Nabiso, il est très combatif, franchement. Il est très combatif, particulièrement à FCC. Deuxièmement, on est à la Mouka. Maintenant, il y a un Zamba Likolo, la peuple naïe. Ceux qui ont sans peuple, mais si déjà récupérer, bah récupérer naïe. Donc quand on zanaïe, bah on a ce qu'on masse le lobby IDPS. Il faut passer de là qui la Mouka, tout ça on est ensemble, mais le lobby est IDPS y est moko. Parce que y est azana Nzamba Likolo, le peuple congolais. Peuple toti kata muketi. Il n'a qui m'a moussali à l'État. Naza j'adore j'aime. Asa na des gens qui a bureau dans le lobby maramboana. Parce que c'est mon président moi. Je suis combattant de l'IDPS pendant 10 ans. Na kangama na ba année pour na partir. Na bétama na échanger par-ci par-là pour na partir. To luka moyen to bunda pour na IDP Congo avancement bana bazana simana biso ba bénéficier 10 ans après c'est après. Donc lobby à partir à 6 ans qui tenda kunanga ipen na ozana na préqual. Na ota pembe donc na méchant. Donc na pembe za pembe za pour na IDP pour la pembe. Donc chombe otika nyoso tikala. To kino lobby. Nous on va pas na biso teki ba belta voter à présent soki na soki ya be minako to yeba na parler na lobby. bakutani na Kabila bimisi batu nyonso libanga aboyaki batu bayoka makambo bakosolola na ye IDPS viva alors que madame Leila Sarugi na loboko na ye ya droite azalaki na montre oyo babengi ya géolocalisation makambo tu bazosolola na Kabila na cité ya oye ambassade ya États-Unis toloba te premièrement Leila Sarugi ayebisi boye na minute oyo na Maison Blanche ezali na conseil oyo babengaka projet sorcier et conseil wana ezalaka sécurisé et pas ya aumônier les plus doyens il y a États-Unis dans comme na ye John Inoff IDPS viva areningaka ba structure nyonso donc ba département nyonso ya armée
ya États-Unis d'Amérique, Africom, Pentagon, na FBI na kati. Projet sorcier wana mutu bazosalela yango eza Hippolyte Kana. Yango na 3 personnalités. Na Oussama Ben Laden, na Saddam Hussein, na le récent maréchal iranien. Oya utaki kokufa. Alors on peut comprendre que non. Après échec il y a Rosar Malonda, Kabila Zalaki furieux. Donc pour aller, il faut tambour mwamba. Na Janine Maboun, coûte que coûte, pas imposer Rosar Malo. Il est père, c'est FIFA. Yango Omoni Mwanankoi. Asali aller-retour. Comme à Kinshasa. Yelo Bangona ça sous fort à fort. Nikolo Yalobi ça sous na Kinakatse. Nakata okende kosala ni. UDPS c'est FIFA. Alors, na minito mutu bazosala la projet sorcier ezali Hippolyte Kana. Premièrement, les Lazarugi a ebisebo. Na niveau ya Est, na niveau ya RDC, mutu azali à la base ya insécurité. Ezali yo Hippolyte Kana. Alors que avant ba élection, Kabila ayebisa Thérèse ayebisa nani ambassadeur ya États-Unis na niveau ya Nations Unies. O babengi na Thérèse May. Alobi bosenga na Fachi abatelanga. UDPS c'est FIFA. Comme ça na kotika makambo politique na kosala makambo na. Alors que Kabila komi kolia CC. Kuya liboso Kabila sala. UDPS c'est FIFA. Ezalaki ya kokotisa ba minduki na niveau ya Lualaba pona ko renverser pouvoir ya Fachi ben. Alors que pour diplomatie Fachi a betaki déjà. Parce que na politique il y a Afrique et ça la parallèle à la politique internationale. Donc il faut diplomatie dans le Libanda. Et ça la maka. Dans la on a échoué. Alors il faut comprendre que non. Si balobaki ba conteneur il y a Olivier Kotate, so kande ba conteneur wana ezalaki 350 conteneurs ezalaki na ba marchandises. 150 conteneurs mususu ezalaki na matu. UDPS c'est FIFA. Carte na bango ezalaki nini? Bakendaki ko solliciter Madidi. Po ba banda oyo tobengi tribalisme. Ba manipuler ba province oyo ezalaki ciblé, ezalaki Katanga, ba Congo na bandu. UDPS c'est FIFA. Na minute oyo carte na bango nyoso na maye. Awa siko yoka. Les Lazarugi akena ye gauche droite te. Ayebisi ye papa sala il est temps. Kanga bisaka kende na yo. Soki okeite ou soit bako humilier yo ou soit bako boma yo. Parce que oyo yo so luka RDC banda ezala RDC. Jamais etikala ko retrouver sourire na yango. Mutu azali à la base de sécurité ya Est. Ezali Kabila na Paul Kagame. UDPS c'est FIFA. Parti au pouvoir FIFA. Mwana maya le la rata salini. Exil na kokende na mboka ni. Ce n'est pas à moi ya koponela yo mboka. Yo moko sala déjà mental na yo opona mboka. Alors que tout va se jouer au mois de septembre. Les 15 jours au Somona, ils ont rentré à vacances parlementaires. Na niveau ya Nations Unies, ils allaient rentrer à vacances. Il y a conseil de sécurité. UDPS c'est FIFA. Na conseil de sécurité. On m'a mis. Il y a Liboso et qu'on a la République démocratique du Congo. Et là pour les États-Unis Kanda. C'est là que l'investigation à Bango va découvrir que Moutou a sponsorisé Joe Biden, rival direct. Il y a Hippolyte Kanambe. C'est chose. Rival direct. Il y a Donald Trump et Sali Hippolyte Kana. Alors qu'il y a les États-Unis d'Amérique, jamais un président a salé déjà mandat moko. Surtout dans la récente année. Donc président des États-Unis d'Amérique, basala kaka kadema. Yango ba ebisi Kabila boy. Mwana mai avant décembre, kanga bisaka kende na. Leila Zaroudi à Longwe, il faut aller à Canon, deuxième mouton comme la Kabila courrier. Et ça, Denis Sassung. On a ni baponi de nous Sassung. Le bateau. UDPS c'est plus
FIFA. FIFA. Alors que États-Unis déjà balobaki na Fachibol. Coûte que coûte, avant élection, il y a États-Unis d'Amérique, il faut bâtir sa mission à Bango. Dans la République démocratique du Congo. Il faut implanter déjà Africom na Pentagone, na Este, na Kenge, na Kinshasa, na Lulabure, na Sikoyo ya. Il n'a pas FIFA. Fachime. Awa Sikoyo comprendre nini oyo kuya nini Fachi akomelaki déjà ilunga ilunga. FIFA. Mais avant de commencer, il faut oyoba mission oyo Sassou ayeli na RDC ezali ni Sassou azali porteur ya message ya Stéphane Crochen oyo azali porte-parole ya Maison Blanche. Il est FIFA. Bon monaki un certain temps Fachi alongwe awa akei na Centrafrique. Après Centrafrique, Fachi alekani na Brazza. Mais avant non kende Brazza vers janvier Fachi akendaki na Gabon. Alors que na minute oyo États-Unis va changer stratégie. Il est FIFA. Base militaire ya États-Unis d'Amérique. Basololi déjà na Abdallah Hamdok. Oyo azali premier ministre soudanais. Il est FIFA. Base ya Africom. Na Pentagone, et ça l'a placé dans Soudan. À partir de Sikoyo Soudan, des bakobanda ko contrôler Rwanda, Uganda, na Burundi. Tango bomoni, Burundi a lobi toboyi na bisonga. Tozo dépêché ministre na biso ya affaires étrangères, bakutana na mama Tumbanze. Bakutana etali biso. Awa tozo kende tout droit au dit. Na message ya oyo tobengi dans message direct, il y a des missions de Sassou Kabila. Les lots Fachi Bazo Solola, na Sassou à huis clos. Ceux qui assilisi wana soke de Kindakati. Et ça qu'on peut sayer Mukanda. Atika bisala sa. Ceux qui alingi fina ye. Makambu ya interpellé ye kozala suscité. Parce que na minute oyo Fatou Ben Soudan, procureur général de ce pays. Bongo na yetu mukama mukwa alors que Facha yebisi bango de Chabou mutoko panza parlement ezangate mais eza état de mukolo ya lobi selon ba investigation ya FBI na ba inspecteur ya finance ba découvrir excédent pendant mois d'août il y a 1 milliard 600 millions de dollars américains. Bongo wana ebandaki ko uta wa. Ebandaki okende wa. D'où à bientôt. Ancien ministre, il y a portefeuille. Na parquet. Directeur général, il y a banque centrale. Na parquet. Yango boyoki lelo matata mponyo. Aleli na munoko yambo. Oto boyi chef de l'État asa la chasse aux sorciers. Chasse aux sorciers, Yana! Yana! Olukaki état de droit, Yango! Yango! Il est fait, c'est FIFA! FIFA! Place n'a pas chuté. Message fort, il y a son excellence le président de la République, le premier ministre Ilunga Ilunga. Il faut comprendre que non, Dengue Zaliwana est comme En effet, le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, aurait demandé au premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, selon une source qui a requis l'anonymat, de résoudre immédiatement les problèmes les plus pertinents de la population, surtout sur le plan social, qui a trop duré depuis sa prise au pouvoir, car le chef de l'État aurait déjà initié 50 jours d'urgence sur le plan social. Il devait se FIFA. Alors que Fachi frappe la main sur la table. Aucun
cas contraire, si le Premier ministre et son gouvernement ne seront pas capables de résoudre cette situation, je n'hésiterai pas de dissoudre l'Assemblée nationale.